I can see that bullshit from a mile away. See it. You can step my money about a mile away. Stack it. I got 3 white bitches like it's powder day. What? Mink coat with them rolls like a Sharpay. And all of my bitches says they call them Barbies. She looking back like I'm flexing, baby, no way. Dani Bella donc voilà. Moi 0039 dans le bas toujours code Mboka quoi. Donc des actions dans l'Italie original. Aux niveau semaine. Aux maison made in Italy. Donc l'eau Italie, l'eau solo. Oh Antingwanzua. Donc biso na Italie donc on vivre na dini moi na Italie, moi na Milan, dans la kitifma na eti ko ma image la maison la biso moi Italie donc là la chaussure bien pour la femme bien basé bien. Bien bien. Il y a beau nulle part ailleurs quoi. Dans le système à locoler, donc locoler ils ont bêta et puis son ils allaient que Nazo confirmé, que puis artiste comédien, artiste musicien aussi. Donc je me rappelle aussi toi là Takitoko enfin que Bakri Bota c'est aussi belle. Donc Nazo confirmé, la chaussure là vraiment original, hein, il y avait Tchatch. Et puis vraiment Italie, tu peux pointer à Italie. Bino ba marié, boza na Kinshasa, boza wapi, bozo ya kobala na Kin. Boya kaka na boutique ya ka moko maison d'habillement les tabernacles de la sape italienne chez Dr Lily. Donc vraiment tout ça juste un croisement, il y a référence Victoire Kimwenza, on compte Kimwenza yolezo to uti pena yolo médical oye arema baya. Comment on a les tabernacles de la sape italienne chez Dr Lily, vraiment bablo bien, babilamba bien, même ba costume, babilamba basse donc c'est une boutique mixte. Et puis numéro de téléphone Bezali, so il beaucoup bien avec le numéro de téléphone, la Dr Lily, on le capte tout na yo moko pointir na yo, to bilamba, to ça na 09, to ça na 09 90 300 163. Dr Lily 09 90 donc plus 243 990 300 163. Donc venez nous confirmer partout vous allez dans le monde boyaka. Un talaka Dina Timba la dynastie na émission penza panza poki a confirmé yango. Donc ça vraiment la kauka donc musikate hein. Maison ya Didier Wassongolo, Didier Wassmona Italie, moi la Milan. Donc toi niveau cuir. Carton thé. Oh, made in Italie. Ça n'y va plus. Valentino, ça. Monter ma Karine Makaya, tout ça dans la maison là-bas. On va l'eau à bien quoi, dans tout ce monde là. Ah, on va l'eau, on va griffe ma casse, va jeep, oh non, les 4 mazo, 4 ndam. Hein? C'est bien. Moi j'ai apprécié mon rodon. Bienvenue à la émission Panza Poké. Émission où ils ont présenté Nadine Bantimba, Dina Star, moi à Milan, moi en Italie, à Congo. Avec nous toujours artiste, nous avons toujours. Léo nous a invité pour un très spécial parce que ça fait longtemps. Parce que 11 ans et demi depuis la Tika et d'ailleurs comme on a vraiment la vie à pied levé. La vie à pied levé vraiment on a invité pays, très gentil. Elle est très rapide pour nous répondre à l'invitation dans le bâti. Nous avons une attitude cadre moi très bien, cadre moi propre. Je vais permettre aux caméramans de faire une attitude limitée dans la 7e rue. La 7e rue, vraiment un cadre très bien, très propre. C'est pour que nous invité la biso dans l'après-midi à l'élo. Les caméramans de la biso invité la biso vraiment animé à la biso dans l'après-midi à l'élo. Bonjour. Bonjour Dynastar, la dynastie, Panza Poké. Émission nayo, ils ont un impact fort parce que toujours il y a Bicheko. Il y a Bicheko. Donc moi merci Dina et bon séjour à Kinshasa.
nasepeli makasi. Merci Tcheko, c'est vraiment non na yo na poste non na yo. To Tcheko eza kombo na yo vraiment to eza non na yo kaka oyo ya scène. Merci la dynastie. Nous bonjour na bato nyonso bazotala biso partout dans le monde entier. Oyo pe balingaka Tcheko, balingaka pe bayeba Tcheko azanani à travers cette émission Panza Poké, c'est vrai. Merci na question wana Tcheko eza kombo eza surnom. Eza surnom oyo formateur na pesa kangai. Formateur na olelo akufa, peut-être bato kamwa. Bamoni peut-être Tcheko mingi na groupe évangéliste pe le na banzonzing. Mais Tcheko a formé et pas il y a le fait sans souci, maton de ma terre, que son âme repose en paix. Il a formé là, après Singa Congo Tcheko. Mais mon vrai nom, c'est Matondo Malassa Joseph. Je suis du Bas Congo, dans un pays Nyanga, donc c'est-à-dire. Ouf, Ndekonanga. Oh, quelle coïncidence! Donc vraiment Nyanga, donc. Tant le baquet, vous savez que des mazamarosi. Oui, le baquet de barque, oui, le coup d'un kenge. Quand il y a boire la diam, donc vraiment kaba, c'est qu'à Botinanga, papa Malassa Ndambi, na maman Angélique Malonda, au hasard, son bon moïté, maman Koufa, mais nazana maman Wumba, maman Albertine Mingo, donc Bazali. Donc voilà que vraiment manga, ils ont de Malassa Joseph, mais Tcheko, ils ont combo à scène. Autant mon papa sans souci formé là depuis 97. En 97 j'étais encore trop petit. Hein. Si, nous examiné les tasses. Voilà, trop petit, n'a atteint de la victoire, n'a 4e des humanités. Des papa sans souci. Non, désormais, au lieu de faire ce combo, tellement de temps, on a combo balumbi là, chèque les lois, ancien non, il y a balumbi là. Non, on a dit non, papa bien, on a lumbi là. Non, pourquoi lumbi là? Mais il y avait un cri, on a lancé dans sans souci, Tcheko Yambuma. Depuis, c'est Sarah, Fololo, Visa, Akoufa, Tikabiso, c'est plein de pénal parce que un petit mot poli, envers Motilelo, donc voilà un peu concernant comme on a Tcheko. Ok, vraiment la émission Panza Poké Bolandi signification Bolandi combat Tcheko vraiment vrai nom naé Tcheko c'est encore nom de scène pour mais après si bino vrai nom naé chef suprême Lambik Dio capitaine Ratia Yolande Landi mimi ya olobaya na moté vraiment tout développer tout ça évoluer avec Tcheko Tanga to azaka se réfugier kana théâtre pas à Luka moyen de vivre pour Tanga théâtre c'est sur Tanga de Tanga vraiment émission Panza Poké vraiment aux Panza et ça question on peut le voir là-bas Charlie ici en Suisse en Netland dans Neuchâtel Charlie ici mbote si ozali la solo Tcheko n'encore le bâton a commis un niveau d'études moins élevé mais n'a gradué en gestion commerciale. Félicitations quand même. Merci beaucoup. Je suis gradué en gestion commerciale et financière à l'IEC. C'est là où j'ai fait la gestion. Donc, j'ai gradué. Parce que moi aussi, dans la vie à moi, on va à part dans le théâtre, à part dans le salato, vie à moi, on va aussi, moi, et des alakamwa malam. Et qu'on valorise, et qu'on continue d'ailleurs pour autant pour la moi malam. Oui, pour discerner. Il faut gérer peu aux autres. Savoir gérer aussi, hein, savoir gérer parce que moi, mon qui aux autres joueurs. Donc, on a gradué. Na IEC, donc moi, na IEC, on a produit à IEC. IEC de la série 2006 à 2009. Donc, depuis 2009, qu'il y a Bima IEC. Je voulais même continuer la licence, mais faute de moyens, il y a qui peut dans la famille Singa. Parce que même gradué, on a un théâtre, tout ça là. Dans le de Komoro, il y a des lignes d'Imbo. Dans Londres, c'est un Nangai, à Suminga Mingi, là c'est vrai, il y a des Mobimba, il y a des lignes d'Imbo. Vraiment, les mecs qui coupent des fils dans la tête. Tcheko, ni Ngabi, il y a Silabis, il y a des fans. Parce que Yvonne Longomo, il y a Longomo, c'est que Bazali, il y a Mingi. Et voilà que Ndengue Natangel IEC, voilà un peu ça. Licence n'a aucun moment, mais on continue un jour. Ok, merci beaucoup Tcheko. Azo ko expliquer biso to kende mapoto panda pour vous to bato na la télé tinga na ebe na ta gradué pour ma grande surprise na yo mona kaza gradué. Vraiment merci Tcheko to ba Tcheko Azal aîné de la famille, Azal quantième de la famille et puis Tcheko avant du wapi. Oui, Tcheko na koloba Tcheko na c'est triangle ma famille nanga.
naza mwana moko na bibili bafami misato na côté ya papa nanga malaso aboti biso 9, je suis avant-dernier entre papa na maman mosusu, donc naza le 8e, mais entre mon père et ma défunte maman Angélique Malonda, que son âme repose en paix, aboti nga moko, mais aussi du côté à ma défunte maman na papa mosusu ne babotaka bayabi mosusu bazali naza cadet, c'est-à-dire naza 8e puis naza cadet et puis je suis unique. Hein, donc naza vraiment triangle, naza wana nous voilà un peu. Ok, et là on est plus que ça au salon de théâtre. Vous avez une idole moko boye to le monto kolonda bela koloto didiera. Attends la personnage à Tcheko tant on a le baka, on fume l'emble. C'est tant on comprend déjà boye. Ya makambo ezana c'est une eza grâce. C'est que dans le sang mon tabota mina. C'est depuis mon enfance parce que moi je disais à mon père on va autour d'une table et mon fils il y a un médecin un soldat tout comme ça mais j'étais le seul peut-être et puis il étonné oui parce que non papa moi un jour j'estime devenir une grande star dans le cinéma congolais, c'est-à-dire vraiment qu'au théâtre na botami na et puis même la classe nous dans les cas baninga nous ba yebingai même l'église ba 12 apôtres ba sirènes ba Ebenem na profité pe na pesa JB d'isoler les ce que vous allez na poto na Panama na pesa mbote belé JB d'isoler les ba yebi que na botami na yango et tant on a joué à soki moto sepelaka na moi et joué à Tcheko ndenge na na parole la personnage nanga vraiment na joué grâce au que inate vraiment l'environnement mata inawana mais bon le gars nzamba sali ngoluke na botama na yango ya on a linga ki pe lisusu ko bakisa moi niveau d'étude atana ke IST na bakisa pe moi niveau na po etambola elongo na tala yango parce que zomona na habité ba batala Tcheko même na banzonzingo major bisadidi bazo misa mikolo yo botali si tu botala lopango ba vie nanga JD de fer tous les producteurs jusque là des producteurs ba podzangai vie JD de fer na bien avec Kadhafi et puis major Zolo les amis du théâtre yende penza wazo bimisa lisusu Tcheko ba capacité botala lopango que papa kufi nazo lela na botala même escalier nazo kita na sali bomo ça bloco mobe na sata inasio na kenda na ko sala côté idole à Tcheko vraiment rozanga idole te nazana idole na ngai vie Tito Pika mona nona seti wana ta Tito adi fioti et adi muzuri fioti ngoma baye kolongwa Tcheko ayaka na idéologie ya Tito nani soke yo kangani anga le te bouteille nani nakanga jamu c'est-à-dire ba sepeli parce que ba yebi ke vie Pika yebi ke mwana ne moko Tito le ki na Tcheko azalaka il donne na rappeler Tito et puis le père sans oublier le père parce que Makila le père après Ezali maman bota batondo maman bota sans souci anga isusi tango nga bota maman izalaki makangwe c'est-à-dire sans wana ekozanga kate il faut toujours ezalaka zomona donc et puis vraiment idole nanga ya Tito Pika et le gars a envie na ko incarner d'abord façon na été na ba personnage ebele botala la Tcheko papa Tcheko mfumu lembla miko ba benanga ya matondo moi mayele. Ok, Tcheko vous évolué la minute aux kaka aux leader aux comment dirais-je aux président ou aux évolué dans la troupe merci nazo profiter na occasion la pesa sœur nanga Odette de Salle. Il y a des lignes ID à Londres, Odette de Salle. Yvonne Longonazo répondre sous Tcheko Azalaki na groupe évangéliste depuis 2003 avant même les faits qui Kufa depuis 2003 na contacté na groupe évangéliste Oyo le président fondateur président Gabi Kiwaka la maman Chantal Djabana pesi binombo na Belgique sika bozali ndé na évolué na groupe évangéliste 2014 juste à la fin le mois de décembre mais aujourd'hui officiellement non annoncé à monter Tcheko a évolué dans ma propre zone c'est-à-dire déjà le groupe théâtral Yokason
tant le bi yoka son nazo pesa mbote na les grands boss patron Carlos Salim le tête de Wakanda parce que dans ce botala rappel na ba net et tout consort bobeta site wana Congo yoka son ya Congo boko monaka ndenge ozobeta don na panza poke ba émission ya dynastie la mama merci Cheko azawana na groupe théâtral yoka son onga na sali aussi na idée ya ko former aussi jeunesse ya ko créer pe bilongi ya sika ya on azosenga même que na bande ko nyos ba mécène ba producteur ba sero ba ndeko ba soutenir na biso que le groupe théâtral yoka son ya Cheko ezali déjà lokole ezobeta nazo ba ke mpuko ala linia obenia wazo pakata donc tozo le ka na kin déjà wa na chaîne moko na biso bino bokataka ngo pe la RTVS 1 o bazama buki batala kango chaque mardi à 18h et puis le samedi à 10h15 on est samedi déjà la rediffusion donc groupe théâtral yoka son ya ngai Cheko nazo kamba na bande ko Prince Aundu l'équipe penza ya ndeko langa Sephora ki bonge sika za na photo na pesi mbote donc Cheko lelo aza ko évoluer na groupe nanga yoka son o pe nazo ko encadrer mais difficulté za pe moko vraiment la dynastie panza kaka poké panza penza poké émission bolandaka yango nde boko trouvaka ba nouvelle ya ba star na bino émission moko ya kilo ya kitoko panza poké ya tanti na biso dynastie vraiment boko mona ke nazo senga ba appui parce que mon sans soutien sans l'argent ça passe même à ta église les lopoki pour moi nous ça mais faut mbongo ezala na ba obalingaka Cheko na ba bazo découvrir nga sika na makambo oyo oya monde ko ko soutenir ngai na kopesa ba coordonnées na biki ba stylo ko zala ko za ba coordonnées nanga comme ça ba soutenir na kopesa numéro moko oyo boki ko zwanga na WhatsApp na Viber ko be nga jour et nuit na koyamba yango plus 243 89 81 55 170 plus 243 89 81 55 170 butu pe moi vraiment na posa ba caméra na posa ya puis même ata ba forme oyo moi corps de ça ka bien et puis même vraiment Fiston Matoto na Italie bobini pour na Cheko Fiston Matoto na Italie na pesi yo mbote kaka ndenge tozotika yo awa je suis artiste et comédien na vivaka na ko vivre na tolte mais toutefois bibelobi senga pa kopesa toke on vous ouvrira et demandez on vous donnera c'est-à-dire nazo toke hein na tolte nazo toke o belga libanga Cheko boka na groupe na yo boka mata banzonzi na ko boka ndena ba ya fate muzala Carole batuke ba sikoza na Italie mbote mingi na Suisse Jean Mayemba ya Jean Mayemba ya na ngai penza munyanga so Jean Mayemba bo soutenir groupe na bino ndenge pe la dynastie déjà za partenaire zo soutenir groupe yoka son ya Cheko oyo bokomona kamonaka so pe mutu amonike bo ça va mais œuvre ça déjà toi j'ai un titre moko siku moya ezali siku moya ça qui veut dire un jour de boya soutenir yango matériel ezate vraiment faire ça la qualité caméra DSLR bien qualité qui toque pour que vraiment ça bloqué ça coincé vraiment na nga moko na senga penza aide na l'élite mais nazo senga ba o nzamba simba ka mitema parce que mono ko promettre longa pe c'est quoi tant lobi na otindelo code mais ce qui penza ba simbi motema na yo te eza passe pour muto akabela yo hein mais ba oyo nzambe a pesa likaba ko kaba vraiment ya jari c'est fimbo et c'est kozali venanga gentil na Hollande et nikintumba na États-Unis nazo pesa ba mbote ebele. Donc vraiment vous soutenir le groupe yoka son et ça bino musala eza kitoko matérialité parce que moi bagage muké et puis na tozwa artiste acteur ni actrice nini tozotinda bango na bondumba te mais tozolakisa bango musala basala musala ba vivre pe na musala wana nebe biso pe lelo ba papa sans souci ba mon président de Vos muso ba godé mabata na pesi bino mbote sike boza nebe ba encadrer biso aussi tout encadré pe bandeko bazoya sika bazana posa musalango mais dans la droiture aussi hein donc voilà nazo pesa mbote d'abord merci vraiment na yo la dynastie émission Panza Mpoké Panza ndenge masolongo ezali nazo senga na Dieu merci Mbokane le poumon d'acier de l'équipe nationale Dieu merci Mbokane meilleur joueur du monde
Chancel Mbemba mwana kaoka Chancel Mbemba bino boza ya ngai ngana za na kaoka tolobi debout kaoka hein debout kaoka debout kalam tout le monde to senga vraiment bo soutenir Rite Ngoina Lyon Judith Boto nazolo basiko na moi dédicace ser na Adeline Dimbu ser na modèle de salle Edouard Akariko Adida Kies Laurette Bilao oya bazina Bilao Vasco Ntumbo Gili Chibanda et c'est qu'aux allez en France et puis Tcheko bon nazalanga mariété nazalanga mariété nazalanga célibataire nazo pesa mote na Victoire Bagigama en France na Château Rouge 12 étoiles Victoire Bagigama na Château Rouge dans salon pena Victoire Bagigama aux awana 12 étoiles nazo pesa mote Belbi Chibangu Nora Elenge ma sœur Nora nazo pesa mbote mingi nazo nsusu Charlie ici na Suisse na Neuchâtel Jarry se fimbo na pesa mbote Vasco Ntumbo mon nez tara na tona titi na lengue na malili fraîcheur na bata poto donc boya bata Angola partout boza vraiment boya ka awa na titi de in place moko bien awa na kata Kinshasa na limité j'étais 7e mairie sur les gars mosquée ba réservation pesa na ngo biso pena mon pe boina ya kawa restauration bien salle de fête ba ya mbabe biso to ça ba tournage ki to ka groupe Yokason déjà partenaire ya groupe Yokason donc bote mingi na ndekolanga king pa uti na 8000 km ndekolanga king Chikaya na PC mbote belé ndekolanga na caméra Romeo Tunga tonton Romeo mokonza image vraiment na CP na qualité mon frère Père Zawana flamme na PC mbote mais vraiment merci mingi na yo dynastie c'est que émission nzamba pambola Tcheko, est-ce que vous savez pourquoi combo Yokason banani ba Yokason d'abord Yokason c'est une agence de transfert d'argent on a pas qui boire au Tinda Bambo on a bien pata poto bolk agence on a Paris na Belgique j'ai Zali avec le patron Carlos Tinda Bambo agence Yokason il y a ami fidèle Yokason mais ce que Yokason oyo ce que botali bota lokole na ngai na YouTube so tapeka ka groupe Yokason bokomona ba répétition na ngai elingo ba lokole yebeta na nini na ngai na logo na nga lokole ezobeta c'est-à-dire tozo bimisa message nini oyo lokole ezobimisa moni biso tofana pe mo mokena mo ba village to kenda pe to visita mboko na biso lokole ta mabeta ka eza message ta mususu liwa ou bien nini parce que biso to pesa message nini to pesa message moko éducatif ba pièce moko éducative oyo bato balanda ba on se retrouver Yokason c'est-à-dire le son et l'image c'est marié parce que moni caméra tant que vendre les autres biso to la takitoko to la d'une manière décente aussi message dans les obima même na bana ozo bota na poto ba yebi lingala te mais azo ko apprendre c'est-à-dire il faut que message les aloko ba moins 16 te hein moi na ba ko finga te ba message moi c'est pourquoi Yokason Yokason c'est-à-dire ba message il y a bien même si aux aveugle mais aux oyoka okoyoka matoyo et ça la pasité et puis miso ko sepela na kotala voilà groupe Yokason oya Tcheko Matondo ndenge signification na ezali donc vraiment King Chikaya vraiment ya bino mbote mingi kwa mama ok vraiment ezaki émission Panza Poké oyo ezaki présenté na Dynastar boklaka Fiston Mantoto l'italien noir Fiston asola bien jeune Fiston Mantoto l'italien noir voilà motema ya tantine vraiment tantine vraiment na pesi bino ba mbote mingi na bino bo contacter na Facebook Tcheko Matondo TSHEKO Tcheko Matondo Facebook Tcheko Matondo bokozwanga WhatsApp Viber na numéro na pesi bino wana bokozwanga na pour ça soutien na bino Tcheko c'est notre version na suka to libérer au tara to à pied levé pour libérer ba course na yo ozo ko envisager ni pour na année c'est seulement projet moké até dans mon secret moi pendant moi poké moké te année o na lobi na lingi ke nzambe na likolo parce que ngana vivaka na mosala théâtre na tangi université na ngamo moké wana na mosala théâtre c'est-à-dire j'ai nazana na film on a joué à long métrage la part na mon théâtre na biso aussi j'ai fait le cinéma c'est-à-dire avec le réalisateur le grand réalisateur Roland Mena. Si vous tapez sur YouTube bande annonce Malibo beaucoup monde va film long métrage oyo Tcheko pe azala technicien comme le acteur
souci na nga ke groupe yoka son pe ebima pe bo yeba pe bana ya groupe yoka son bo soutenir biso ba yeba na pe lokola pe bo soutenaka pe bandeko nyonso donc vraiment naza na problème te nalingi bino nyonso bato bolingaka biso bo soutenir biso mais bo pirater biso te ne bon ba pièce à mikolo major ça producteur va décourager ça va pirate aimer les qui on peut vivre comme la difficulté parce que le producteur va comme il y a vraiment la passe pour envoyer mon produit mais maman vraiment to comme la passe parce que nous sommes sur la valeur te tout tika moi tout tika exact parce que ça nous ça biso major bisa les sokaye ozu armelo de sokaye ozu ba titi Carlos soki ba yawa okomona Carlos Koube le pe na Italie papa Carlos Koube na Italie soki ba ye ba bimisi mbongo na bango ba bimisi paquet ba produire biso mais de retour bazo pirater bango rien que soki kaka DVD moko ebimi bazuka nyonso pa ba panzi yango déjà bango ba ko se retrouver qui na système moko mona na ici épisode 1 2 3 ti na 6 na DVD moko sikoyo ba kolo nango ba produire biso et puis biso yango musala bébé c'est-à-dire un ti na 6 na DVD moko donc producteur se retrouver ba ko futa biso ko tuna ka cheko otango na mutu kani ya to ma mutu kani po producteur la futinga combien po sombi ni ne pas na yi toto ça la pièce moko wa moyibi au major de s'agir d'administrer avec des amis mais pour moni auto lobby na kati auto sai na kati et eloko ya moyibi e pambola kati ozo se plana lelo parce que bon mon travail mango ka sala ka be boye mais attention il y a bimisi mosolo yo bimisi dini ozo mona c'est-à-dire na lobaka ki ba ndeko na biso piraterie eza moyibi hein eza pena moyibi bo sala ngote bo soutenir ba producteur wana bo somo ba œuvre na bango enfin ba produire biso to ba pe ko vivre mani vie sociale mosusu moto bango ezate tout na pesa beto seré quand l'artiste kufa même faut tika même biloko moi que tu vas télé pe non che quoi sala ki ya musala boyeta la tiki pe le roboy mais les artistes comédien bazo kufa vraiment très pauvre tozo ya fa tozo kufa imaginez quand ndena yiga ka bena ndenge na moto ba yebisinga très chaud je vous dis hein qui mchika d'ailleurs la moto même pas mutuka so toi suma pe moi mutuka ngope eza wana heureusement ana espace ana cadre kitoko attitude cher on s'est retrouvé quand même attitude in le but qui est vraiment bon benga dans la réservation ba numéro ezawa cadre kitoko na 7e mairie na mosquée on peut ça numéro comme ça vraiment numéro wana to pesa ozomona donc pour soutenir biso bon la piraterie bon la piraterie bon son ba pena ba originaux hein ba Diego musique ba vient na Diego musique ba Rémi Kilola na yebi ke bolinga ka petit na bino cheko ne bolinga ba acteur comédien nyonso donc na pesipe tous les collègues ba vient na nyonso ba ninga na Anslo solo la duchesse 2 minutes est-ce que vous allez il gete ko la Nicole Ngomba na pesipe mbote meta ba ndoto solo ka tu ya fioti ngoma na mama na Swede pesa mbote ba wili mambo bino tu ndeko na bino cheko yeyo na ko ba nini dis merci à tête congolais parce que na beta parole nyonso il faut me lembrer oui na tungole bakata botalo kitalata il faut me lembrer il faut na lembrer n'est-ce pas ben rester bon ngeba kidi mwana tsosonga na mankelo lako bon mwana tsoso ile ya mwege mungiza batala il faut promouvoir ok ton fils voyait vraiment artiste un grand artiste comédien à série biso très actif pour à ça l'émission là vraiment à ça l'émission qui toko mingi vraiment très actif na CP les mingi vraiment bilos bolandi biso émission au Panza Poké Ozaki présenté l'animatrice na no etala à l'Italie moi na Italie donc ça filme quoi animatrice à bête à forme et ça filme Macas 039 moi na Milan animatrice là te lamba Congo Nadine Batimba Dinastar avec elle mabela Congo pour les artistes préférés na bino to 6 na bino vraiment espace cadre lengo vraiment na ozonga na 2016 car un espace oyo attitude ine oyo ya biso merci beaucoup vraiment na président la biso vraiment il y a mutualité ancien président de la mutualité président Fulgence Mayenne dans la Paris merci beaucoup na ban master tout Karim Makaya Mamina na Flavie Mupendi merci na bana Italie to comme na souka na émission na biso bon côté toujours qu'on a été à Congo pour la présenter émission ça va faire être dans la société
les émissions par exemple ok pour nous la réalité de la société toujours na www.kitata.congo.com mais bon on a sur na www.espoir.congo.com et ça là qui émission la bino merci na moto zaki na prise de vie merci d'inviter la émission spéciale Cheko Matodo avec très gentil vraiment la lié fort est-ce qu'elle a tué la sac na mémé na Italie non mais maman parce que vraiment merci mingi na bino surtout au bopesaki attention na bino pona kolanda Nadine Bantimba Dynastar na Cheko l'artiste et comédien autosepelaka na ye mingi donc voilà sens carné ils ont bien serre et ça donc voilà vraiment merci mingi na bino nyonso kozotala biso très à l'aise car basouti na bino Dynastie Bantimba donc vraiment de konanga munyanga makila te obena makila il secteur nkati na kuluzi wele kuminkenge sabuke di maza wele donc nkati na ndinge itokwa obena bigenti. So this is who I am, and this is all I know, and I must choose to live for all that I can give, the spark that makes the power grow, and I will stand for my dream if I can, symbol of my faith in who I am, but you are my only, and I must follow on the road that lies ahead. I won't let my heart control my head, but you are my only. We don't say goodbye, we don't say goodbye, and I know what I've got to be.